Venanga ben de son arabe sanga na niveau moko. Ba professeur ratile na audio na bomba na ngako kaka. Da diminuer audio mo diminanga. Des besoins de ses collègues, que c'était ça la dernière fois. Na groupe. Fala ben nga lekina va bien la privé, à bien la privé te. Na même groupe. Na groupe. Soit bien la privé ta gangelinga za ya. Oui. Ah, excusez. Mais tu peux pas gangelinga na groupe ba tout bazar le monde entier. Et puis comment ba na masina ba ya mususu. Kulobana ba n'importe quoi ndi tiziki tuzungu nga ko ambiente. Quand faire le n'importe quoi. C'est que ça soit la dernière fois, parce que on s'en va c'est un grand patron. Mais c'est un grand patron. À sa petit frère là. Aloba bien te. Si c'est comme ça. Parce que musicien mo azaki na kata groupe ya yemo ko bendo son asebra na ngote. Tanga na siko koloba petit na nga koloba ka boite. Ah alobia fait biscuit. Tikara fait. No dio kunanda TV. Asali bien te na yodio. Number bendo son tanga lobby. Agazenga na kata groupe. Koto na kolongola bina me balé. Na mission lobby wana na kolongo groupe. Koloma orchestre était mais nazoro ngona bino na groupe. Mal parler. Va te voir biso nzamba pesa sagesse o bato ba yeba na bango te. Soko zaki na ngai fe na bendo son mais lelo ko musika na lobika bongo. Nzamba bininga bongisaki. Merci beaucoup.